les amis, bonjour YouTube, c'est la Germaine. Aujourd'hui je suis là encore dans une autre vidéo. Ndenge bozomona, lelo tokosala nini poisson oyo tobengi buffalo. Na français tobengi yango poisson buffle. Bon, nayebi yango na lingala te, bino mo bokoki ko détecter soki eza poisson nini. Buffalo na ngai eza poisson moko très bon. Soki oyebi kosala yango. Soki oyebi kosala yango te okolinga yango te. Mais ezalaka na goût moko kitoko ya poisson moko ya très bien. Vraiment yango na eza na misusu kutu munene kutu ka lokola mibale oyo basangisi ensemble. Ezaka eyaka vraiment minene. Alors nga na poisson na ngai na elubu na ngai ya lelo ndenge nazo braiser poisson na ngai ya buffalo. Naza na besoin ya tangawizi, ndembi, citron. Na kosalela magie oyo nde secret nanga mususu ya cuisine nanga nde bozomona na lingango makasi eza très bon. Na kosalela yango na kosalela paprika, na kosalela lemon pepper kandenge na salela donc poivre noir mélangé avec du citron oyo pe ndenge bomoni yango eza na citron nango na kati na vinaigre. Alors yango bomoni ke naza na citron mingi awa te. Alors na kosalela poivre nanga noir, black pepper. Et puis na kozala na besoin ya cherry oyo na rosemary eza liquide pour na ko mariner yango. Et puis na kozala na secret nanga mususu yango yo Chinese 5 spices. Oyo ezali ba ingrédients 5 mélangés ensemble. Donc on a lingango makasi pe na salela kango. Donc poisson na yo oyo po bima bien, il faut kota ba ingrédients ebele. Depuis bima kitoko. Alors na kozala pe na besoin moutarde na ngai, na kosalela ya poudre nde bozomona, na kozala pe na besoin ya pilipili oyo, mais ezali option soko lingi osaleli yango pour quand même bana pe bakolia. Eza vraiment important te, mais lokola ba mikolo bakolia okoli kotia. Soki bana bakolia okotia te wana okolia na pilipili na yo pembeni. Alors déjà na sinanika kindembi na ngai nde bozomona. Na tangawizi nanga sikoyo na biloko oyo nazokende na ko mélanger ba biloko nyonso awa nde bozomona. Lemon pepper nanga ezalaka déjà mélangé na mungwa, et puis magie nanga oyo pe arôme ezali pe na mungwa, donc il faut calculer oyeba mungwa na yo ndenge ozo mesurer biloko na yo. Pona nga na tiena 2 cuillères. La zui paprika na ngai, mais paprika na linga kosopela yango kaka likolo. Tokende pe rapidement. Na linga yango pour la couleur. Et ça la kambisi couleur moko bien, vraiment très bien. Na bandi na paprika na ngai na ngambu oyo avant na baza osala eloko mususu. Tozomona na tie paprika déjà. Alors na zui poivre noir. Rapide. Il faut vraiment babilo kono ekota penza nde bozomona ndembi oyo eza ebele na tangawizi mélangé ensemble parce qu'il faut vraiment ekota vraiment ba épices po yo kango pene elengi eza mbisi moko très kitoko ata na fête otumbi yango ya mobimba boye na mesa bato bakosepela mingi na tie magie nanga. Ça très bien. Yango poko ko chango pe directement, des problème té. Asi na pelisa ki déjà makala na ngai. Ezo pela déjà, et après kaka cuillère moko. Nazui poivre nanga pe cuillère moko. Na tie nde bozomona.
nabandi pour mélanger yango très bien. Nazui oyo pe marinade nanga oyo ya rosemary pe wana eza na problème to kokocha ata mulangi o mobimba eza na problème te eza vraiment bien ekosala eloko te ekobebisa te. Okoki kobanda komeka mungwa na yo soko olingi me lokola nga nayebi quantité ya biloko na nga nakosalela nakomekameka te. Alors nazotia mpe mwa huile na nga kaka na biloko wana. Voilà, ça donne l'envie. Bon, mon vraiment biloko na nga ndenge ezali. Alors, tozokende sikoyo na kotia yango na kati ya poisson, comme vous pouvez le voir. Okoki kotia na lutu na yo, tout comme okoki kotia yango na nini na yo, lokola na lati ga na ngai. Alors, il faut vraiment écouter bien. Écouter très très bien. Nalingaka poisson mingi. J'aime beaucoup manger le poisson. Na marque nyonso. Poisson ya kotumba, ya kokauka, donc j'aime beaucoup le poisson. Le poisson c'est très bon pour la santé, pour les kabamisuni wana nyonso tout. Vraiment écoute, hein? Doncébélé. Bon, na kocha boye premier tour, après na koya lisusu ko bandela deuxième tour, après ce qui est vendu pendant au moins 1 heure du temps. Na bandeli lisusu pour ekokota nyonso na kati, alors on bandeli lisusu kaka même procédure, soko longo chango na moto. Ndo koyoka vraiment que goût na yo ya biloko vraiment ekokota tina kati ya mikuwa. Voilà, na sali premier tour nanga nde bomoni na silisi kotia biloko wana nyonso. Ndambo o etikali vraiment ekoti vraiment grande quantité, na kati vraiment ekoti très très bien. Nde bozo mona partout awa. Na kati ekoti très bien, na mitou ekoti donc eva nananu pour au moins 1 heure du temps. Soko lingi pe okoyo kovandisa yango un peu plus que ça, mais nga nazotia yango mpona moi 1 heure du temps et vanda, et puis nako bandela lisusu même procédure, et puis natia yango na moto. Voilà, nazongi lisusu après 1 heure du temps. Alors nazo bandela lisusu kotia épices nanga on a mélangé ensemble, et puis nazotia magie, et puis siko natia yango na mutalaka nanga, pomoni mutalaka nanga ya munene oya Congo vraiment ngaza biloko nanga atia yango sikoyo mutalaka, et puis totie yango sikoyo na moto. Na bakisi pe moi citron. Na mutalaka na yo, il faut à la sur mutu moko etali côté kuna, mutu mususu etali koto. Na kangi talaka nanga, puis tozo kende siko ko chango na moto. Voilà, bomoni poisson nangai yango yo. Ezokota siko na moto, vraiment c'est très bien, et ezopesa ça vraiment pour ça ko lia yango hein. Na chango siko na moto. Bongi te za na moto makasi kaka moto moko ya mwa mokie, et puis ça va donc na tia na moto siko na so banda ka ko surveiller
malembe moko na tangier moko na fongoli na ekotala kaka bongo donc tozela mwa moke et puis tocheke yango lisusu. Voilà, toyei kocheke poisson. Vraiment, ils ont évolué trop bien comme vous pouvez le voir. Là, poisson na biso nde bozomona ekomi vraiment presque à la fin. Nazotia yango mwa huile. Nde bozomona vraiment poisson na biso eza bien, ezobela kitoko ekomi vraiment presque à la fin. Totia yango sikoyo mwa huile na biso nde bozomona. Moto ezalaki mingi te, ezalaki mwa moke kaka. Ça, tout baloli peut porter mon souffle. Waouh, c'est vraiment bon. Je vais bâtir ça moi huile. Ça là, vraiment c'est bon. Voilà. Vraiment. Tozozongisa yango lisusu pour quelques minutes et puis nde tokoya kokitisa fiche na biso. Donc pour l'instant totiki yango etoka lisusu échauffe lisusu moke mafuta wana ekota bien na kati et puis nde tokokitisa fiche na biso. Voilà, en attendant fiche na biso libanda nazokalinga matungulu nanga kaka moke mpona kotoka likolo ya mbisi nanga. Voilà, poisson na biso ebeli ndenge bozomona vraiment ebeli très bien, c'est vraiment succulent. Alors tozokende kotia yango sikoyo koservir yango na sani. Donc esili poisson na biso yango oyo, donc nazokende na koservir yango. Okoki kolia yango na kwanga, okoki kolia yango mpe na makemba. Ozomona na fufu pe soko lingi loso. Donc légumes pembeni moi légumes verts eza kitoko makasi moi makemba nyonso wana eza bien. Donc tozokende sikoyo na kotia yango na kati ya sani na biso. Na fiche na biso vraiment ebeli bien. Okalingi pe matungulu na biso pe très bien. Alors tozokende kotia yango na sani. Ebeli vraiment trop bien. Voilà, vraiment bon poisson na biso yangoyo. Poisson ebeli très bien. C'est vraiment appétissant. Na tie matungulu wana na kalingaki na tie lisusu magie na ngai. Eza vraiment eloko moko nazangaka te na cuisine. Soko lingi kolia okoki pe osopela ngo lisusu likolo et puis ozolia na loso, okoki kolia ngo na makemba. Okoki kolia yango na mbala, okoki kolia yango na fufu, okoki kolia yango na kwanga, eloko nyonso oza nango posa. Vraiment nasepeli mingi. Bo sanate ko like, ko commenter pe ko s'abonner. Bino nanu oyo bo s'abonner, vraiment n'hésitez pas, abonnez-vous au plus vite que possible. La Germaine. Ciao.